Merci pour la confiance, merci pour la fidélité. On va continuer à couper sa biso dans magazine Kin et Tumba, magazine à peuple, magazine dans l'impact de l'idéologie. Tika topé sa merci na ma partenaire topé par l'animiner. Ya magazine Kin et Tumba, merci. Na Patrice Bimbili ndekona Cécile Bimbili matoni na yo merci. Mbota melamu na 001 sous le nzongo. L'unité de la paix le lomo kolambota mana ye tika et nkolo. Abakisela ya mingi pambate maboko epesa kabakata yango te. Merci na Géraldine Tawaba molongani ya Patrick. Merci na yo l'évangéliste Patrick molongani ya Géraldine Tawaba molani monene ya magazine Kin et Tumba. To fongola basango na biso na matali assainissement to pe banzela. Ndenge ba ilo poto balobaka après la pluie vient le bon temps kasi na njili match za mabebo ndimelanga mwana mama na quartier 5 kuna na veni Kipoko. Okotu na ngeze bale to pe nini bokoyoka commentaire ya Serge Bolo lolenga kitaki na terrain to landai. Oui, bandeko babolingo tolobaka pe tolakisaka bino mayema koleka na njili. Ah, waboko mwana avani Kimpoko mema wape pasi pe kifuruki bola. Honorable Francis Baembele atala makambo yo bika mungudi. Ah, vraiment pasi mama ngo kata na mwana na yetala. Ah, mawatro. Noko abeli na Kin et Tumba lolaka boka lokese ngingo. Bonjour. Kombo nani? Kombo nangai Monsieur Manzola beaucoup. Merci beaucoup. Oza aveni na oleto kitaki na aveni ezali Kimpoko. Ni zo komi na boye, pas ni komi boye. Bon, awa vraiment premièrement on a koloba ezaba canalisation news tout eza déjà donc bloqué. Tous les canaux bloqués. Moi passage à maezala eleka convenablement ezate parce que babisika oyo senga ki maeleka était kama lelo koma bandako. Précisément côté à Makelele nzinga na lupango ye atata na ina mama na ye place à Botama. Place ye à Botama. Nde place zo mona makambo ezo salam. À chaque fois tozala na honorable même ba bitu monize blaise za muta 5 ya. Ayebi anglo très bien. Donc faut baluka ba sala makasi baya ba sensibiliser vraiment peuple lisusu pour ba intervenir biso quand même na makambo pour trop c'est trop. Bourgmestre c'est la commune Angeli, chef de l'État, Fachi Béton, Hollanda, Rolobani. Vraiment, premièrement, personnellement, je suis combat bourgmestre, je suis Angeli. Mais je suis Angelo. Il faut que ça soit clair. Je suis combat na été. À Tamblo, air moko aina moi jeep na bango ya balang triser à tourner accueilli. Jamais zoa li kanisa ko sangisa ba jeune, bo vanda bolobini ni po to bon sesiko ezala raté. Ni pa ou ni donc azwa li kanisa certainement na ebiete. Wana la vérité en tout cas na ebita kombo na été mais na bota mina njila a jeune na ebiete. Ata na misubu. So qui passe l'équipe ande comme kana suka yango bo monya lobi. Ayebi na yemo continuer njili te pour passer l'équipe makasi mingi ya kadi gansia. J'ai boss Kimbangu, tala makamba boy. Pena. Mawatro, honorable Francis Baimbale, atala makamba boy. Awa laki Kimpoko, yali suka na mawa, suka ndusa. Awa, mama pe, a pandi lo que c'est vérité na Kin et Tumba. Boka mama na vérité. Ngato, nazo batro, ngato voter makele nsinga awa. Tala ne na komine ba. Tala na tondi. Na dinda ku tina ndako mai kota tina ndako. Na la ka mai. So mbula butina olala te, na ko zaka libanda ti, mwana la na se, le mso ko kufa. Na zaka libanda tala kote nyo se kangama kuna na se kuna bateka kuna bakabola mai na mai koto biso ka tokufa mai to bote ana pango ba na se sabso reno a na toi c'est pas ça c'est ça reno a to sai reno to voter to za make to sali kama be mukilango to bolinga ba sande bande kono ba o bango moko to kufa ka boy to kufa boy yesu ko afa na ye biso kufa kana biso tamai to la ndeni soko mbule la ndani suru ya leo ya lobby biso to kofu bala na sena mabele wana batanda kitoko balali siko ba ola ndeni to souffrir bo biso Totikali toujours na commune Angeli tolongo na quartier 5 to kati simba mongo na ngambo ya quartier 6 esikani likama ekomelaki mwana mobale boyebi na kombo ya Nicolas Coste ga garnisser mosali monene ya bakiti ya mituko na bino pe bakiti ya ba bureau to pe banda kuna bino kitoko impact wapi ndako ezikaki e bureau na ya fondation et pelaki moto mwana mamoko ndimate Serge Bolo le coordonnateur magazine Kin et Tumba akitaki bozo commentaire Tolanda
Mandeko babolingo mesala kolanda kini etumba magazine ya solo pe ya vérité ndenge bozomona oyo ali fondation Nicolas Coste Fonile ezali fondation oyo encadraka ba jeune oyo basala keloko te baye ba misala mais passe pe mawa komona ndako eziki boye souci to yebi te to ba nini boye na cause ya courant pe incendie ndenda ko ezikaki yangwana ye moko pe Nicolas Coste adangi malbate pona abela na bandeko bolingo pe ya mawa oyo balingaka pe fondation na ye Papa Nicolas Coste parce que tokadi likama ekoela kioni komela kiwa biloko ekomela kingai moko ebimboko oyo bacourant tederanjaka bato besongaki na biloko ezalaki na kati bakosala ekolokola babiloko kosalela ya courant epesi flamme yamoni komema société centre nyonso esiki ngai donc naza na regret ya makasi mais na nyonso totiki na maboko ya nzambe toluka bato ya malamu oyo bakoki kosunga biso kocentre ezonga kotoza ta na eloko moko te bamashine nyonso ta ya kobeba place ya kofanda eza te yango tosenga na bato ya mitema malamu baide biso akozala na moya kosalisa biso akotindela biso fourrage bamashine ya kodre banini po tobanda koevolue su na centre. Voilà, peut-être numéro de téléphone là. Bon, le numéro de téléphone est 081 31 43 334. 081 31 43 334. Voilà ce que bengi biso, mon reçoit biso, et rien sur reçoit biso. Voilà, merci à la prochaine émission. Merci. Maman Njili toujours Njili tumbato bundela kande Njili pamba te Njili za mama. Mais likambako kamwa tokiti na quartier 7 boulevard Lwemba wezaki bisike kongenga tope pole mokomona ba image comme lokola fulu tope toza wapi Serge Bolo ndenge tolobaka kifuru kibola lakisa bana poto ba image ba ko impact na idéologie tala salite aboye bourgmestre ayaka kute bola na image bandeko babolingo bokomona oyo ali boulevard Lwemba mais bota lolenge oyo population kovana na kifuruki bola ezali non loin ya maison communale ya Njili mais kifuruki bola jipele nzumbu tala makambo oyo honorable Francis Baimbaleya awa nde kifuruki bola baya Aden boya po Njili yako beba yako kufa ya patisi mbili tala makambo oyo enga ye apena mawatro Jess Mabiala Njilo a Paris so tiki makambo oyo kifurukimbi boza wapi baya Njili bosa la mbangu po awa kobeba na kobeba kifuruki bola ngolobageta inti Ongolobaketa inti ya fondro yebista grade mukulu tala ndenge boulevard Lwemba komi na soni komona kaboye na komine ya Njili boulevard Lwemba kifuruki bola bafulu tala makamba boye ngaye misale sala makana kudu te toyebi te toloba nini vraiment kibola tokomi na suka ya magazine na biso kine tumbala koyeko kabwana na bino bongo te sans pourtant na remercier ba partenaire to pe balandi ya magazine kine tumba magazine ya peuple merci na James Mabiala Njilo a Paris merci na Géraldine Taoba motema ya Patrick Mandengo matondi honorable Francis Baimbele ya kifiniku ya Njili tika to pesa pe merci na Sule Nzongo pamba tele mukula mbotama na 001 unité de la paix Sule Nzongo baki sela esusu papa social Sule Nzongo ba fololo na yo pona mbotama na yo mbotama elamu na Sama Bangonda semeki ya moto tobosani pete kopesa merci na mama oyo alambaka elubu aza concert na biso mama Anta Vanga merci esika zolanda biso un grand merci na coordonnateur ya magazine Kine Tumba oyo ebongo na réalisation pe na montage na nyonso lelo yo mutayeli wana masini akosala mosala kitoko wapi na kombo ya mwana suka bajoka Serge Bolo nalobaka boye soki na suka ya magazine na biso kifuruki bola yaboye ezalate